Nkamba oye! Nkamba oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Congo Brazza oye! Congo Brazza oye! Congo Brazza oye! Angola vie! Angola vie! Angola vie! Congo Kinshasa oye! Congo Kinshasa oye! Congo Kinshasa oye! Papa Simo Kimba Nkyangani oye! Papa Simo Kimba Nkyangani oye! Papa Simo Kimba Nkyangani oye! Kusimba, Kumeka, Yanikele, Onkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Lelo ezali mardi toyebiango na lingomba tata Molimo Santo. Banda batata bazalaki ezalaki toujours to ezali toujours mokolo ya biso ba jeune ndenge tokolobelaka yango ete kolanda pe koyoka mabombami ya tata Molimo Santo. Lelo toyebi ete tata mokonzi Abule aza na mboka Kinshasa. Ndenge papa de la ville uti kolobela yango ete kuna azali entouré na ba jeune po bayoka likambo motuya oyo ya koyebisa bango pe kolamusa biso ba jeune ndenge mokumba ya makasi ya mosala ya tata Molimo Santo oyo tozali na yango. Biso awa na Yerusalemi solo toyangani pe awa ndenge tolobele yango koyoka mabombami ya tata Molimo Santo. Mokolo na lelo tokolobela mingi likambo oyo etali mokolo ya lobi le 12 avril malekaka na 1959 mama Mwilu papa diangenda kontima te papa dialungana te mama Nkitudia oyo azalaki mwana ya yambo ya mama Mwilu oyo abotaka na papa Mpata Nyambongo. Papa Mpata Nyambongo yende noko ya papa Simo Kimbangu yembe nde mtatikalaka mwana na ye papa Toma Tuvumana mutu atikalaka na mbwala lulelo tango papa Simo Kimbangu akangamaki. Donc likambo na biso nde yangwana. Likambo oyo ya solo ezali ya molimo kasi
na 1980 na datu ya le 12 avril yemoko papa Fumalongo papa Diangenda alobelaka likambo ngo pona nini tozana kati na lingomba tozana kati na mokili toyebi likambo ya tata Simon Kimbangu malamu kasi tango mokonzi abula kosala likambo biso kaka na kati na ngomba okomona ete to kritike likambo wana isika wana papa asali mabe sika nde papa ala asala ndenge wana oyo makambo etali lingomba nzoka nde boyokani ezalaka na bango nyonso misato ya bule yango lelo tokolanda histoire yango ye moko papa Diangenda ndenge ye moko alobelaka histoire yango liloba na ye eza mwa mulai mais tozala attentif ya kolanda ye mpe koyoka ye nga na kozala nanga mulai te nasali nanga kaka introduction nasali introduction na likambo yango ndenge nini ezaleli mpe na l'an 2001 ye moko papa Mfuma Mbanza aye koyebisa biso lisolo ya Mvwala Lulendo ndenge nini akedaki kofandela na Lukengo ye papa Mfuma Mbanza papa Dalunga na Jangani na 1947 ndenge akedaki kofanda Lukengo asalaka 4 ans mpona kokengela Mvwala Lulendo na ntango wana mama Nkwatiadi akendaki kobotamela kuna ndenge nalobeli yango na l'an 2001 na mokolo wana ye moko papa Mfuma Mbanza wana tomonaki ete molimo ezalaki nano makasi kasi nzoto esi elembaki na mokolo wana tolamuki tozwi petit déjeuner nsima ya petit déjeuner ye alobi ete wana papa Mfuma Mbanza nafandi mingi na ndako sikoyo soki bokoki kopermettre nga bino baminganga bino tobokengelaka ngai soki bokoki kopermettre nga nasala mwa tour moke atala misala kala ata awa na yanda botika nga nakende kotala bon totali yanda eza nango mosika mingi te wana tokomeki na lere ya 10 heures ye moko papa Mfuma Mbanza na ngai ndenge na banda kozanga mingi te papa Nzinga bapapa Kayombo bapapa John chauffeur awalaki Citra nde tokomi na yanda avant tokoma na yanda alobi ete totelema nano na mashine ya décortiqueuse na wena atali mashine esali kala atambolaka lisusu te amoni bamashine ndenge eza kosala loso ndenge eza kotetama tolongwe wana tokomi na yanda atali hôpital nyonso wana la l'an 2001 soki nabosani te elaki na mois d'avril mpe oyo tosilisi tokomi kozonga tokomi na entrée na libaya eske bokoki kopermettre nga naza mpe na boutique na nga awa na Kikoka atala yango kala wana tuni montre papa tolobi tokomi sikoyo na 11 heures toprendre déjà 1 heure du temps depuis tobimaki bon est-ce que midi komibetela tokozongela te papa yokaka papa tokomi na Kikoka atali boutique heure nini tobi papa tokomi na ba 11 heures quart est-ce que bokoki kopesa nga nzela nakoma ata na tadi avant midi tozonga na nkamba papa yokaka totalaka kaka montre tokei torule malembe bato nyonso kokama papa Mfuma Mbanza bimi lisusu tozalaki kutu na mituka mibale te kaka moko wana oyo Mitsubishi na ye oza na nsima wana toleki ti mboka Kongo po tobanda kokende sikoyo na tadi po atala misala ezalaki kuna ya bilanga
tango toleki Congo mwa liboso po kutu a partir ya Lukengo tokoti na kati ya Lukengo tango tokoti na kati ya Lukengo sizotalaga garo tokende kotanda kwa Nzambe tango toke kotanda kwa Nzambe ayo totelema totelemi na sika wana alobi likambo moko te bato bakopesa mbote ati tobimi tobima tango tobimi wana sikoyo mwana moka muke soki ya 4 ans azwi libanga abeti na jipe papa sikoyo tango abetaki libanga wana papa kayomba lobiki mboko Lukengo bato penza ya mobulu penza mwana muke boya 4 ans kendo kobeta libanga na jipe papa Mfumbaza lobi oyebi teke nga na fanda na Lukengo na sala 4 ans tango tolongi tokomi na kikoka ni sikoyo tango tobandi kokende na Congo sikoyo ye papa Mfumbaza bandi koloba muke lisolo ndenge nini afandelaka na Lukengo tango toleki kaka Congo kamwa liboso wana mutuka etelemi yango moko nini kasi chauffeur akiti akende ko bricole soki nini azalaki na ye abimi pe bango mibale baza kobunda kuna siko papa Mfumbaza aye koyebisa biso siko tika na yebisa bino lisolo oyo ezalaki ndenge nini afandelaki na Lukengo mpona nini afandaki na Lukengo nde abandi koyebisa biso lisolo sikoyo ya Mvwala Lulendo ayebisi biso ndenge nini Mvwala Lulendo efandaki na Lukengo ndenge nini ye boko papa Mfumbaza azwaki yango na Lukengo aye kotika yango na mama Mwilu tango atika yango na mama Mwilu kuna nde sikoyo nde lisolo oyo papa Lyangenda yi moko koloba lisolo nde eza ndengwana papa Mfumbaza ndenge azwaki Mvwala Lulendo oyo ezalaki na Lukengo na maboko ya papa Thomas Tuvumana pendant 4 ans garde yango na Lukengo après 4 ans aye nango na Ngombe Kinsuka aye kopesa yango na mama Mwilu mama Mwilu agarde yango kino na le 12 avril na 59 wana ndenge aye kopesa yango na papa Mfumalongo papa Lyangenda kontima tolanda ye moko ndenge alobeli yango tofongola matoi toyoka oseba histoire mingi toyebi te ya ndenge nini soki na suka soki ma commentaire ekozala bongo tokosala commentaire bref topesi bino nzela nazali na foto moko awa foto ya le 12 avril 1959 foto wana mama Sara mwasi ya papa Dragon Mvama bazali na kati na foto wana mama apesa mingi ngisete apesa karte ya oyo bamutambulisi ndenge mingi bozana binowa mama mokolo oyo avant apesa karte na bato wana bazalaki nde baoyo bakomi bateyi nde kambo moko asalaki abate amonaki ete malamu nde nazala penipenda tata na yo ngai na bandi kokende kwaki nagenda kotikala penipenda tata na yo ambate na sina moni ne mpasi ezali kasi soko nga nazali pepe na tata na yo manso bokosenga ngai bokozwa yango tokolonga le 12 avril 1959 nzambe akosaka te mama asalaka nini abengi ngai abengi bamama oyo tozalaki na ntango wana bamama ebele bavwandi mama akambati loboko na ngai alobi Lyangenda avant nde tokenda na ndako tala bamama na yo ngai nazali kokende natiki yo orphelin te bamama na yo oyo alobi na bamama wana bamama tala mwana na bino
oyo likambo ko sana ompusa bosenga na ye ngai na shirika ki na rebeke na mama o kenda wapi ndio malamu bena za penpena tata na bino soko na zalo penpena tata na bino ya solo maso za na bino pusa bosenga pokujwa ngai na bendi liboko na ngai ndoto na nandako to kumi na ndaku amemi esikawa na alalaka to kei simivale mama fukami akamati loboko na ngai achiawa to ibi magama ndese ko mama tangu tuzalaka na mabonde ntango apasi lebiso soko mama akamati loboko na ngai achi na sina maboko na ye dikambo ezali tango mama lubi tobonde mama pesi libonde na ye tango tofunguli miso maluba ye lubaki isalenye pasi mama tanyo kuluba di makama ndenge wana de nana sina lubi na bino ngai na bande ko kende yo zala kana kisasa kisoro kele yo zala kana mayombo kyanga nika mutazana ngai yawa ntango wana boko kete mama asia jungi isika tukulungwa ka kolela na yote kolela te kasi avande nekende tala isika wana to sito ibake isika wana ngana lubi na kutala yango te na boy mama bondelingai na sabode le 12 avril 1959 mama bondele tala mfamba te mukumba izale na yo ngana lubi te to swani na moni nde eserega te na bimi na yo kutika na masalo wana izaki na mama mayele nanga matambuli dikambo mama hiya pia zana maladi te ndini ya zabur bananga dikamanda ngwana na jungi na ge kufuka mama na tiki ya kufuka mita ngamba na ge kufuka kama ina boya kwa utara na ile mara ndio mama azari kwa kitangaye ile kwa na kumzuru kwa kizana ndio na babo leo bado kama ndio chema mwana ndio na hiyo akama tu boko na ngai akili susu na tuna maboko na yeye abali kolela kulubanda papa bana bazali na mawa bana kukabana ngai na bango kasi ndenge na sinamoni malamu ndengai na kende na yeye pai na yo kwa tuna luvana na yo makambo maso mazali na ngai pusa so bana na ngai batesinga message ngai na kumisa message na bango pai na yo nokino ko kufinisha ngora sika Yesu na woki dibonde na ndenge wana ngabe na bande kolela to funguli miso balwi ndenge ndatala ngai na lubina kutala te mama ngai na komi na mte na zali susu mwana muke ndenge nini oyo yo oliviete olingo kende mwana ngai malamu ndana kenda mpasi ya boye to mondi ben pasi isi kuki tango malamu ndena kenda kuzala penipeni na papa na bino makuru mbana na mikani sete mama yo kama kumisa yo kama mama na vumbi susu na mama kwa kamera ndio na bali mwana ndio kidogo ndio ndio kwa tayari mwana ndani mama kwa hiyo na ngali mtakatifu da awali kumana mawa kasi dikamne ante kuna mwana kama ndio kama ndio mawa nani aku ai mama wewe kana watu ke ngai na mwana nitawe siku ina kai pembe tata na kwa kuna impact wewe ukika na boye na boye kasi wewe yeke mama na baba na ngai na mama na mwana tata leo kwa la kanga ndio mwana na kule disuspend na kwa kuna yeke ale no kitu kwa ile kwa na wote kama na siku kuna hiyo kasi na kanisa na kwa ile na mte ale na bini kama bini na mimi ngai kwa boketi kana kama kwa mbali ale na kwa kuna kwa kwa
na kutaka na masoro na mama wazazi kaza na maboko mama madatata kwa kutoka kwa kama ndio kwa kaza na mama bo ndani ndio mbele bo ndani ndio mbele so tu wale wazuri msima kaza ndio mbele kwa tawa ndio na tata kwa mama ndio na tala Begitu, kalau ni, mana, mama baru boleh, mama bukan tele singgilan ini. Kalau boleh tele mana tele datang itu, ya, kau kena bisa balik. Kalau kau ni mama aku kami kawan, tu berjalan cerita, kasi musuh sapu kami awak. Nah, mama lagi, ini nani, ini. Ini mama kita bukan tak aku. Betul, kita nak minum dulu orang di kota. Kau ni mama tu ni, mana mana tu? Kau tu ni orang tu nak kursi. Kalau mana ni kita nak apa? Kau tu nak kursi mana? Jadi, jangan ada dulu bawa le, kalau ni aku ni, mana tu kita katakan? Aku ni bukan ikut. Nanti nak orang ni, masuk kami kan masuk kami. Mana tu yang masuk sana, mereka semua dari masuk kota, mana begitu? Kalau yang kamu dah dapat tidak tu. Kalau tu semua tu sini tu boleh je, nak kumpulan elok orang. Kalau tu semua kamu elok orang, nanti ini itu, berapa lama berjalan kali? Maka ibu nak ada pengalaman. Berjalan kali. Kenapa kata berapa kau di mata kasih? Kalau mana dia dah, kau boleh dulu kamu tengok dia kau kamu mati. Kau boleh tu dia sekali. Mama aku tak pakai bandakan. Sekarang kau ada kau nak penggalan. Nabi nak boleh cerita kau tak nak tu. Bukan cerita mama bukan cerita dia tu kau yang ni kakak. Kau jadi betul. Bukan cerita ni. Aku tu. Kamu ambil. Kamu. Apa yang dibuat oleh? Nada berjual tu, jumlah. Ni jangan dia bukan tu dia kota. Itu jumlah. Bukan kita dah malam ni. Mama kerja ni kau. Kau nak kau nak kau. Ni jangan dulu kita ni. Bah. Kalau kau, mama dia bukan. Mama ni bisa ngai pada. Enggak nak pergi dengan itu, nak balik boleh. Yang mana aku tidak. Kau betul tak itu sudah dibenarkan itu. Kau tu bima ini. Kalau tak pelok, kalau. Nama band ini untuk di kampung kasih di kampung nasional. Kita kawan hari ini. Pokok ini tu, mana pun anggai orang Itali bino. Bawa cikal mabok na mabok. Kama watu bado makasi masili ya solo ba discussion avec makasi kasi anapondo sana kanisi bikamboye tamu susu zali ngame mutalinyi cette fois na ngimi tangwa tali ya lubi tala na dokona na tali ngai na kwei na mabele na kolela kwamba tena sina monite mama atena yeka Malgré les mimaki, parce que quand on a bien dans la cour, na kimi mbangu ifika baba pambaza na vitala mama makamoza kusala. Yongo ndimi na lubi na bundi tumbakati mama alongeza. Le bitu mvale. Yeye boso bana landi yefima. To kuma kuna ndaku baba pambaza ngali na mama. Mama dikamonini. Poni mimi nulu kusala bisu boye. Mama sola lubaki makambo kuleka. Katika baba pambaza alibi lokola eligi mingona ngambe asia luna bisto sala nini ale bisimi baleto leli mama leli bisu ngai na baba pambaza leli pamba te makamana masala kabisa pasi mama na ngai tata na ngai tebo sana te ngambe akosa kate mtu alibana yote umani mtu kama tumbwala na yeye kama makana balabala ndio yango ndio na wakati matibabu baniwa ile kana nasi maona mambo
ko simba ya ngombe nyinyi ndio kama mtakutembea kwa simba ile kwa roga na kusimba nini kwa sababu wakati wako mkoleo mkate beka kwa kwa sababu kama sala tu na kile wana mtawewa kutala ya basi mimi wakati kila kama jambo kula kani majiki na kama kuna ndio kwa ina pale ile kwa na tele mama vraiment na tele nyingi ndege tukumi na mkono malelo so kwa jambo sana kana bitu tena ndio mwenyewe mama zaraka mwasi ni akoba kwa na bisu akumi bisu ikiwa bisu kumi bisu ki na mkono malelo zambe akotaka bisu kama tena kumba na ile zalimu nene hapo ngamia ni pesa na faida bisu to jingi esika kwa pesa bakati sango ya kupesa bakati siku ki ale babengi mama fulani aje kutoa karte tata fulani aje kutoa karte mama zara kupesa kama wana silisi alibibo na jumili visus tamame tara mwana na bino mwana tara mama na hiyo ngai itikala na ngai posomoko eme balinga na jumi na kaina ngai kana nene bisasa soko hoki sangu nde ngai na sina kufi kolela na yote bongesa kaka sanduku yaka kukuna ngai ya solo mama zana malabite kasi mimi nalika mninoi ndenge esi lebi mama bali kabute ngai mbe wewe na mkono wana le duzu na jungi na kishasa mkono mayenga elanda kiza kala disnaf bon ngai na vandi na ngebe na sasa na oki sangute na tunakona na telefoni na tunu wango kama izani malamu bon kasi le 27 na oka na tomo mama lali na tare de kama nino ya solo na bibi seki sangu na baninga ba mama ba solo to kenda kaba te bele na nkabo ko na mama le 12 avril 1959 kifila kananga ko le 11 avril ke saba le kana mo ni zo kumba ke le 12 avril kina ka mama kan tonga imma ken tanu musime tarki gene yami sika baba ndo kutuna esoko jangenda kufinanda kwa rapase yo yakaka katako na kutia yeye sikawana yakaka ndo kama tembe za tutu kiti hapo vanda na hiyo tete bilimi kwa ukhalala na nani sana baba bakari si soko yako mingi ndio kwa kuvana na kitu wana isa kaneno wana te kimbagisho yeye enfin toyobi to papa nsuma Kimbangismo ye Bajeno ye Tolandi te mingi tozima yele eloko nini papa soko insiste papa jengena eloko nini wala insiste kotala mvoala lulendo ezali kaka to ezali yezo ya nani baba basi mugi bogelwa ni yezande ngwana bon solo eza epa ya papa simuki mbongo kiangani eza pa ina biso tozaka kaba témoin ngai soki na lobi yango bokoloba soki ndenge nini mpo aza ndeko na ye bajene oye bon nalobaki lisolo na mois d'avril oyo tobimaka nayiba bamfuma mbandi voyage mpe ya suka asalaka ya kobima mpe yango wana ntango mpe tozongi ayi kokotana mpe na ndako mpo elaki na l'an 2001 wana ntango mpe akoti na ndako ti aki kotika biso atikaki kobima susu te ke akende ngombeki nsuka oyo akende weno abimaki lisusu te
kutu afanto koma na kikoka atuna kanga menda ane oyo bosali bilanga watu ngabi ao kaka na kintumba esendenge tuzo kotana kokende na kikoka tokoiko kota wana na papa probleme zate kamne koma kaka na ngoti na kati na bilanga dena zolo babo ye fucking kamba bayebi bilanga wana izaka na kintumba très bien ki kino tokoti na bilanga tango tokoti na bilanga abobina biso nakotungisa bino kasi soki natali bilanga ngo nakata na kati ya voiture ekozala nanga mpasi malamu bokitisanga botelemisanga natala bilanga ngo ndenge mbino ezali bapapa nzinga bapapa jetu bapapa kayombo bakitisi papa atali bon namoni kasi namoni lokola nzela eza mwa propre ndenge bato oyo babenganaka bandeke ndenge basala mwa nzela mwa propre nakoki kotambola moke nabwaka miso papa tolobi ke tokokoka na ndenge totambolaka apepre tosalaka 30 metre bolimisanga boyimayima te na mitema te nazoki kofaire souffrir bino kasi lokola na mesani na bilanga ya loso do natala kaka na musika boye mwa pasi nde tango tobimi wana nde tokomaki na kikoka nde ndenge atoki kobetela biso lisolo place motuka ekufelaki tango mpe asilisi mpe kaka lisolo yango asilisi kaka mutuka wana libongi te mbala moko ayebisi chauffeur sitra kombone ya mboka Ntseke Ntseke anyikamila ilamu neti kwa lekwika fyote sitra tango azongi bo ademare boye edemare nango na natadi tulingaki kokoma atuni siko ngonga nini wotokomi 13h papa bo situvutuki kototanga midi iyoke tozongi na biso donc biso tolingi kocomprendre ke posa na ye ayebisa biso lisolo wana eke mvwala lolendo ezali yango tango toye awa tofandi ezalaki deba na bandeko nde sikoyo lokola mokolo na biso azalaki mingi papa nzinga yango papa nzinga oyo amunganga azalaki na temps kitako avant atika biso na liwa na ntango ya confinement nde avant confinement alobaki ete papa naza na likambo ya koloba parfois nakufi nake na likambo yango fo nabimisa yango tolanda ye likambo na ye ezali ndenge nini mais likambo na ye ezokende toujours kaka na mvwala lulendo toyoka ye feti mesalami na mois de mai toyebi te papa Mfuma Mbanza akokisaka 80 ans na 1996 tango feti mesalami na mois de mai alors tournée pastorale esalamaka tokenda Kinshasa tozongi toke Brazzaville tozongi toke Luanda tozongi mokolo mosusu tokoyoka badetail ya voyage wana alors na suka ya 86 papa aye kosala timpaka nzoto na ye asali lokola abeli me nzoka de ezalaka programme mosusu tokendaka na Kinshasa tokendaka kosala 11 mois tant que comme dans mois de septembre. Dans le mois de septembre, papa le dit, il faut la préparer après, donc l'après l'Aïtangari. Ce qui n'a pas sur la mobilité, n'a ni moutou à quoi il y a la. Il faut la mobilisation de la vivant. Parce que ni baza kowe la tenga na kufa. Pona nini bandiko na basi batenda kala ye avant ndika kazo la nini. Ya lubiso nyoso toko kokufa mkono moko te. Il faut na tika ya kobongisa avant ngai na tende parce que kombo nanga dialunga na il faut na lunga ni sama kamo nyoso bongo na wote. Alors c'est pour le mois de septembre
na mois de septembre papa afungaka va préparer statut ndenge lingomba ekokotambolela soki ye aza lisusu te moto apreparaka statut yango aza motu ya ngambo na biso na Brazzaville ye motu azalaka lokola président ya commission. Alors ntango baprépare statut ekomaka na mokolo ya succession papa wana ayeba ya papa atundi mpona succession papa lelo tokosalela po ya succession nani akoyibela na place na yo soki yo oza lisusu te papa lobi likambo naza kozela mpenza nde yango wana bokende kotia na makila na ngai likambo ewuta epai ya tata atiki yango na biso bana biso mpe tokotika yango na bana na biso mpe na motu mosusu te donc makila na ngai kaka ekoremplace na place wana bon mbuta mutu wana akei tokotanga bakombo ya bato te ntango akei baprepare likambo wana esili statu ntango esili baye kopresente na papa asopeli abimbo tokosinye statu avant sur la signature papa bayeli ye na bato seti wana baye koyebisa ke papa statu osali eza malamu te statu nasali ngai kyangani eza malamu te na ndenge nini kasi bino nyonso toboza koparticipe na confection yango me ndenge nini ekomi sikoyo ke eza kitoko te o papa mpo badiskussion ya bato mosusu yango tolobaki eleka kaka ndenge wana me toloba toyebaki ke tokoya na ntango moko boye mpona koyebisa ete eza malamu te bosikoyo bolingi nini o papa baexpert na yo bazali bakosala statu mosusu lokola azalaki moto atembe mingi te ndenge kaka bango bapapa bazali ntango bayebise ndenge wana lobi likambo te bosala komsa boyananga ntango bake koprepare statu bato mingi bayeba ya papa balobi papa mfunga mbanza toyebi ke ye otielaka biso motema me biso toye na yo po toye mpona kosala yo reproche toye kosala yo mpona makambo ya statu mpe ndenge tolobaki eza malamu te papa omoni tata na bino azalaka nzambe mpona nini ntango bazokanga ye azokokende bambuta batundi ye alobi te natikeli bino mokanda tata nzambe eske bino bana bozalaka te kasi bozalaka na bino mbe tata na bino lokola aza nzambe abombaka bino sino bakosala bino mabe yango wana abombaka bino me bino sikoyo bozobomba bana te yo otie na stati na yo o mwana na yo ayingila na esika wana olobi te tozokoba expose bana baexposaka bana te balobi nyonso ezalaki na bango posa papa mfuma mbanza ndenge ezalaki nature na ye alobi na remercie bino nga mpe nalingaka ndenge wana so omoni ngai ntangani nazokokende na zamba botianga na nzela lokola boye kotianga na nzela nasepeli mingi ezalaka mpenza ndenge wana ntango omoni ke mbuta aza na bino azokotengama bino kotiai na nzela nasepeli mingi na makambo bolobi kasi biso na bikongo soki omoni moto alobi aye koloba kasi donc tika sikoyo oyoka sikoyo ntango alobi kasi ale atunde alobi kasi nga natuni bino bolobaka boye te mwana na yo oyo yo obota na kisingombe balobaka mwana na yo oboti olingi te akola eske olingeli ye azala nani pigme batalani bango nyonso balobi soki papa alobi soki tata na ngai alakisaka biso te parce que yaya na ngai azalaka na 5 ans ngai moko nazalaka na 5 ans yeki na ngai na 3 ans c'est possible alakisa bino mokanda tata nzambe kasi ngai bana sikoyo bakoli basi baboti bakomi dese kutu na bakoko bakomi te na bakoko lolo parce que na ntango wana papa kisoloki le fils azalaki deja na bakoko lolo ndenge nini ngai kangani nate tobomba susu bana nakobomba susu bana te ifo nalakisa bana po boyeba te bango moto bakotikala na likambo wana kobomba moko un deuxième bi ngai te me bino boyebisaka ngai boye
na yo kaka na ngai ketangu kaka na nga bakanga ya kulina mbazangu très poème na yake ni Kishasa bazu ba mashindisi na soki combien mais très zako ningana te batu ni timbangu yikamuni yo zoko sala ya bisobo ya bité problème za na ngai mwasi na ngai na bana na ngana mona bango soki na moni bango nde to soli tout ko démarrer na biso balobi d'accord bapeka na mama mu na nkam na ngai kyangam na papa jangenda tokei po papa tisoro la mizali kaka deja kuna tokoni na mbazangu babeni mama basomeli na papa babeni mutakisoro kile basomeli na papa babeni nga itosomeli babeni papa yetu basomeli est-ce makambo yo itosomela kana tata na biso esaka bible la bible deuxième vie yango wana troisième na 1959 bino batubulobaka oyo mama mwelu bakaka na discussion na papa Mfumwalongo papa Mfumwalongo ayokozwa ngai mbutakanga litokende parce que mama makambo azokoloba nazosopela nango te tokei biso mibale mama alobi na nga te kanga ni makambo yango eza ya yo te ya biso kaka naja ngenda babundeli funda wana papa Mfumwalongo aboyi kozo mais papa mama mwelu alobi te zwa funda parce que si moni ayebisaka nga bongo soki ntango ekoki tika funda epai ya jangeli na ndenge papa Mfumwalongo azwaka funda wana mbona tuni bino tango bapesanaka funda mama na papa Mfumwalongo eza na Biblia na chapitre nini bakomi deja na 3:0 bon na 5 mois tovandi biso misato na nkama tosali 5 mois tokani mayebi tokangaka biso misato nsima nango kobima na biso mutakisorokele abimi ate ake kotika biso d'abord maye tokangaka na 5 mois eza na Bible na chapitre nini mutakisorokele ate na poto ate tika biso papa ya nyenga aye na nzoto ya mutakisorokele aye na nkama tokundi mutakisorokele totikali biso mibale tokanyi makambo eza na Bible na chapitre nini yango na yosi bino nyonso ekoza koloba naza koyoka me oyo ngai nalobi yango kaka ekosala likambo te papa tokozela soki baexpert basilisi kosala stati na mokufe tokomi le 7 octobre tozo koprepare voyage po tozonga na nkambo na le 7 octobre wana baye 7 personnes tokoti na kati ya chambre ya papa 7 personnes pour papa 7 personnes contre papa ye boko lokola boyoka te bazalaka balbitre azalaki naye wana albitre sikoyo discussion nini stati wana bango baye nango ekomani nini oyo soki yo papa ozali soki balobi ke papa changela mpenza ya makasi eza te mais place ya basecrétaire généraux kaka tosali kamwa modification na place ya consanguinité bosaleli ndenge nini oyo place ya basecrétaire généraux olie bazala mibale na kati ya ligoba ifo bazala 4 parce que RDC eza monene RDC ifo bazala 2 plus Angola na Brazzaville bosava et puis deuxième point bokorige deuxième point papa tokorige likambo ya consanguinité ndenge tolobaki biso totie révélation divine papa atindi biso tozwa bastati wana oyo ye asalisaka botiango nyonso mibale awa atuni révélation divine elingi koloba nini révélation divine elingi koloba bango boko baexplike papa soki yo otiki biso yo ndenge otiela stati na yo soki yo okufi mwana na yo azwi pouvoir biso ndenge wana te biso tolobi soki yo okufi tokokende na nkamba tokende kosala 9 jours ya beko na 9 jours ya beko tokosala ndenge nkoyo nyonso alobaka na nani
na bapoto na yeke soki na za susu tengo kenge na Jerusalem bo vanga bozo la ngula ya tata ngambe ko yela bino alors yango ko biso to kosala to kena nkamba to kendo sambela 9 jours na 9 jours na to kosala o kaka kulenga na kati ya pepo wana soki to monito ya lengi ya tanzania soki ya lengi alors yene mto kosala so spirituel papa lobi nini papa lobi ene kusala mate ndenge ngana yebisi bino soki bolingi na signé statut na bino bokende kolongola likambo wana ya révélation divine mais botyelanga likambo ya tosangini te donc na makila na ngai kaka bamosusu bapesi barezo wana o papa makambo esalami na ordinateur eske moya kokorige yango lisusu eko de fait surtout oyo tozalaka ne musicien mpe alobi ke alobi katata wana papa mpona nini kokosa papa bongo ordinateur nini oyo bakorizaka te me makambo eza na matrice soki boke na place wana botiaki révélation divine boefase botie kosangini te te likambo mpe esili na yango ça va bapapa mpe bayi kokota papa mbanza donc papa mbanza ayi kokota na papa Charles Gangenda oyo baza de l'autre côté ntango bakoti papa Charles agangeli bato kuna na kati bon baye koyoka po bakende kokorige statut yoka mayele basalaki ntango baki kokorige statut efengelaki biso tosala so 3 jours parce que yete question le 8 tozonga na nkambo mais tosali so 3 jours na ndenge toyaka le 10 mpona kozonga na nkambo bakokorige statut bazokoya nango basali batembre bakoloba consanguinité jusque là bakamati sikoyo bakole na place ya révélation divine na se révélation divine na likolo consanguinité ntango baye nango baye kopresente ndeko na ngai pardon na bino tokokoloba kaka kombo na ye nzambe alimisa biso papa kayomba lobi papa tala likambo basali batie batembre eyingolo bake mikolo yo kotika biso bakolongola batembre wana ale batikali na révélation divine papa lobi te baza bato signe kaka problème ezali te na mokuse ntango signature wana esalami nde le 10 octobre tozwaka moye ya kozonga awa na ntango voilà bitumba liboso ya papa Siboti Mbangu Kyangana ndenge azali awa toye na 1999 programme esalamaka inauguration ya ndako oyo inauguration ya amphithéâtre na inauguration ya centenaire na Lubumbashi ndenge papa alobelaka bino na dernière rencontre ya année 2018 le 6 avril ndako efungwani le 11 avril bato moko soki balotaka wapi bapepa ya papa architecte Medard na papa Maïfou azalaki président ya commission bape koyebisa bango ke nobokende kopesa fongola na papa parce que likambo ekangami awa lokola papa mfungwa longo alalaka na ndako ya mokoto te alors bato mpe bazokweta papa mfungwa mbanja akoki kolala na ndako oyo te ndako oyo efo ezala ya banganga donc banganga nzambe avant bakota na ndako nzambe soki baye donc nde bango bapapa mbele bakovanda wa te c'est sérieux alors ye akoki kolala na ndako oyo te alors nde yango wana bato wana bamonaka ke nobokende kopesa ye fungola lokola azalaka moto matata nini toyeba soki ndenge nini na kosala na fungola ezalaka le 11 avril bapapa bato mpe bape kopesa fungola epai papa mfuma mbanza ntango bapesi fungola epai papa mfuma mbanza papa alali na ye na fungola na ye le 12 lokola papa aza na ye comme ça akotisa ndako ya nzambe nde ntango mpe papa ye awuti na ngombe po ntango anabanda kolala mingi na ngombe lisuka ntango aye papa mpe ayebisi ete no papa ye moto kokotisa ndako ya nzambe ngai badoktere balobi na vanda papa mpe atie tembe te akosi ntango nyonso na ndako ya nzambe
biso totikali na biso na papa kayombo na ngai na ye papa nguna moko koverba oso papa atuni biso fulan bochatiwa o papa ye moko bomba jawa na place na ye abutala na place kingana tokozo fumula toyito pesi algo simba na tito zuye toye to alobi yawa na ndongi ayaka kufungula toyebisi architecte na president ya commission bakoteli kuna na kati nde tokoyida kati ti kuna na chambre na ye ti tobimi wana toza le 12 avril date oyo papa pado mama mwili akosaka bakate na batei ya liboso nde date tokotaka na ndako alo ntango babimi na ndako ya nzambe bazolanda papa parce que ntango wana honore bandaki kokosama kuna na musée 1 balingi bakende kuna nga babimi na balcon na bengi bangalongosonga awa papa aza deja awa babi oyo eza complot ya kayombo na nzinga pourquoi bino bokosi papa na ndako oyo nani obatindi bino biso te ye moko tovandaki na ndako akamati nzela alobi te ya kotika ye na ndenge tosengaka bolimbisi na baoyo basambisaka biso mais papa akotaka na ndako oyo le 12 na kasi papa representant umba tina aza koloba awa aza témoin oculaire ayebi yango malamu etokotaka le 12 awa alors lokola programme esalamaka te après inauguration awa fo tokende na Kinshasa nde le 19 avril tolongwe awa nde tokendaka na Kinshasa mpona inauguration ya amphithéâtre tokei papa a inauguré amphithéâtre na kanali ya Didier Mumengi oyo azalaka ministre de l'information na période wana aye afungoli amphithéâtre alors sikoyo tozoko se préparer po tokende Lubumbashi alors po tokende Lubumbashi donc il faut na programme fait fungoma le 25 mai na mbotama ya papa alors le même jour papa meuble book azopemane malamu kuna esika ye azali aye na Kinshasa ntango aye lokola amoni ke journée erate mpona kofongola ndako nzambe ya nani nde atuni papa mfuma mbanza alobi papa est-ce que yo moto okokende oublie papa Simon papa mfuma mbanza azomiseli alobi bivuvu byolebena ngatu mono ngatu yani alobi baespoir eza mibale tanto ngai tanto ye yebe buka tuni alobi papa mais yebisa ngai soki yo moto okokende nakoyeba ndenge nini nakobongama soki mpe papa Simon nakoyeba ndenge nakobongama papa alobi ndenge nayebisi yo ngai uye okoyeba ngo ka mokolo wana atuni pour la 3e fois papa azongisi ndenge nga nayebisi yo bon finalement loyo ebuka mpe na ye totikali ta totikali biso mibale kaka ngai olobi papa ngai yebisa ngai yo utokenda kufungola ndako ya nzambe to papa Simon utokenda kufungola ndako ya nzambe akalinga sui atuninga mbumba seyo mbumba donc confidence walobi ineta papa na yebi alobi ngai te mutu nakokende mutu akende kufungola ndako ya nzambe ezali papa Simon kasi toyebisa mutu te awa na kati ya chambre tozali oza ndeko na yo nyonso tuo tovandaka koyebisa bango te bo sava nabongi na ngai likama tovandi date eyekopesama ekofungama le 29 juillet le 29 juillet parce que ezali date oyo fumalongo asala accident na lukulu nde yango ekende kofungama nani ndako nzambe ya centenaire bosava tozongi na nkamba tozongi na nkamba tokomi le 26 juillet tokomi le 26 juillet mouvement yekaka ndenge nini tozokende alors tokoti mozole tokoti mozole papa azwi fleur ntango azwi fleur tobimi na ntango na poste 5 oyo ezalaka nano awa kote bamisio bazokoyembela ezalaka quelque part wana alors tokokuta bapapa umba wana na bapapa batantu ntango tobimi papa ayebisi bango moto aza bantu botikala na ntambo
ngai na tiko bundela entre ya nani ya ndakwa Nzambe ya Lubumbashi mobomba mboka malambo yoti yene papa au que de Lubumbashi bon ça va toki bisona le 26 toko na Kinshasa le 27 pour se préparer dans le domaine pour une avion présidentielle alors ce président Kabila nani Laura avec la petite de la réunion ministérielle na nani na Lubumbashi ou ako que le 28 na le 28 wana batetika yeye après ça va y la papa ah d'accord bon président attend le 28 juillet nous dimba kwa Nzambe kwa parce que date ya mwezi samaki na mkuse ezeli avion etikali kozonga te ah tonali tokomi le 29 na Tongo le 29 na Tongo ah papa Kalombo ayebisi papa lobi papa mwanda mambo ezananga ekokoka délégation ya 15 personnes na yo moko papa 16 personnes alors c'est que vous tika nana ke na agence na que nous sommes ba billet ya 16 personnes comme ça aucun de fongola ndako Nzambe parce que ndako Nzambe wana ezate que ya Aline Saga sika ya zali parce que azolana ezate que ya bana mais zali yo moko papa il faut que kende ko fongola ngo bande ko nanga le temps on a gagné tout ça kawana papa zo le baté papa vanga ke ya zo le baté na shuka papa bengi ngai mutanzi na le papa et là on dit que ça se sala ah wale au papa mais mon ninga ya yisho makambo yote de kusomba babiye pesa réponse comme ça bimazo ambo watu na somba babiye pour que c'était voyage parce que tu as le retard à prendre voilà va papa chambu ce qui peut être déjà na éviter voilà comme si on déjà le papa singa on voulait le Lubumbashi voilà le gars ça va mfumambaza yona kuzaili kutane c'est que comme ça kwa le Lubumbashi mais si on a voulu le faire papa on va faire comme ça on va le kutane le kuta parce que c'est comme le Lubumbashi donc quand on a eu ce papa de Rwanda papa va venir sans réponse abatisi mbutanzinga reste turuko kwa na place au foto za nakataka au et pourtant ndakwa Nzambe fallait peta ah bon nazui papa alors ndeko nanga azoyo kanga shida ya zali donc abeli kitelekesi donc tangu abindi akamati mambo nyeso tuana ya azwaka parce que azwaka pe bato bakoka iko kende ko voyage na voyage papa attention kwa mambo na bango pona ko se décharger na bamakambwa na mkushi papa Tobini secrétaire général adjoint papa Mukalai alipa ya papa le quoi c'est que rapport que na Lubumbashi c'est que le secrétaire général na yo que Lubumbashi yodi kama kama nini na kunigoleva na bandini na yo kuna papa mfumambaza lodi parce que yona diko papa na diko yona dina papa ya isinga ke yodi sai ate de yesha bango tanga ya lomi mwende na bino wale papa Mukalai papa lomi kile ko yesha bango papa tindele bango mbote papa moi na secrétaire général adjoint okoti ko pesa na charge mio surtout comme ça que ko yesha pona ko yesha bandimi na yo ko la yo ko ite azongo la lobi kwenda kubatela changani katele cha moto kwao adi papa lobi yesha bango kanga ya lobi bote na ba donc papa Mukalai esika zalia zo yokanga mitele mishika kate alors papa a déjeuner ko tanda kwanza tangu akotinda kwanza le 29 juillet wana ndio date yako pesa mela ke na kwanza eko fuma mataka le 12 septembre date anniversaire ya ko bota maya papa simoti mangu ko kanga manaye ainsi de suite ndege de bébé yango alors quand on annonce date wana va tenir surtout toyoki to komi le 4 juillet et par le 4 août to sali fête il y a la jeunesse oui bien malam alors tango to bini la fête malamoko papa de Mbanja 2 ari ko yoki sabise que papa lobi le 5 août tozoko tankam tozoko tankam to bongi ba biloko le 5 août to kota tankam
tuleki na kiemba esika papa tikila kabiso tango tukomi na kiemba wana toyeko kuta 2 personnes tokuti 2 personnes ngai na banda kozala na liboso na kiti na fongoli portier ya papa tango na fongoli portier bato wana bazalaki ya kotelema bazosola na papa ngai mpe nazala kotelema me bandeko na ngai na patili kiti na soki kopatili kato olobaka na kikongo matoi biloko na fongoli bapavillon nyonso me natikalaka koyoka talika momoko te bato mibale wana basololi na papa mfuma mbanza ye de banza de aza kuna na gauche ngai natikalaka koyoka talika momoko te aza na ye wana ndenge azokoyoka ngai na ndenge basilisaki na kangi portier ale bato wana bakei biso mpe tokoti na nkamba banda tokota na nkamba ntango wana papa tikalaki kokende so Kinshasa te programme nyonso tu apesaki deje pa ya tata na ye wana ezalaka le 5 août tokoti na kati ya nkamba alors tokomi le 7 septembre sikoyo tozokende le 12 septembre tokomi le 7 septembre nde oyo papa ayebisaka bino jour wana tokei papa kayombo ngai ndenge tokendaka na papa na ye moko papa de banza de tokomi na kati kuna biso totikali na porte bango bakoti ti kuna na podium bakomi kuna oyo basalaki biso toyebi te ntango babimi baye koraccroche biso nde toyenda biso ntango toye awa tata awa na nani awa na entre awa papa akotaka so na kati te nde esika makambo oyo papa alobelaka jour wana soki boza koserapele nango abandi kotuna ndeko na nga Kayombo eske ye ti mokolo ya lelo oyebaka papa simo te oligi asala makambusi alamusa bibembe bongo koyeba te azali nani na mbala moko papa azwi décision na bato oyo babandaki kolinga kotambola na ye te abengi bango mbala moko baye awa bobongama bozokokende na papa simo mpona kobundela intere ya ndako nzambe ya Lubumbashi sikasika oyo babali kobongama awa na nkamba tina baplace wana bango babanda kofanda bamosusu bazwi nzela leseti wana batei ye nani Kayombo pembeni wana azalaki papa alobi na ye timbo nde papa simu ya Kayombo iluka kwenda papa simu wilo papa merci nde papa nsinga tosala kote wilo ale sikoyo conscience zogi vous comprenez oui nkolo yiso alobaka lokuta te alobaki ye te utakopende na utakopende papa simu ekokani na mokolo wana ezalaka le 7 septembre 1999 kokenda ya papa baoyo bakendaka na ye bozali kozonga na ye makambo alobaka na Kinshasa bakinwa boyebi yango ayebisa alobelaka bino lisese ya koka moko babanda kotika na tata na mama tokolobela yango te bosi boyoka yango na ndenge alobaki te kokanga so miso te lisese wana betelaka bino biso tozalaka na biso na nkamba me toyokaka yango kofanda te atikalaka so kofanda te alors ntango papa azongi na nkamba nde papa ase décharge complètement ke baplace nyonso tu sikoyo nga nakokaki kokende na kokende susu te papa moto akokende mais sikoyo bamuta eza teke bafuti nga mbongo oyo bandimaki kotambola na ye ezali papa représentant umba ndenge aza wana na papa batatu le reste tu baboyaka parce que bayi kotambola na mwana te baplace nyonso tu wana mambulu mbapakuluzu kikoka pardona ni no nazoya na bomba mboko kikulukuta na Tanzania me aye kosukisa na boma alors kokende ya boma ezalaka le 6 octobre ntango papa akei nde sikoyo moninga na nga akoya kozala convaincu ke papa simo azali dani nakanisi bomonaka foto moko oyo bandeko bato ya presse basala incarnation ya papa simo timbangu papa diangenda
na papa oyo azana biso awa papa sikoyo na libondeli na ye olandanga malamu munkongo se mwana mwanda holela tata nzambe sakumuna tata uwele kuboma ukena baka nitu yankaka kinjengo tata nzambe tambula papa de tata oya kenya nani na bomba kuna kusa nzoto ya kuko kinjengo azongeli tata nzambe sakumuna papa Joseph uwele kuboma ukena baka nitu yankaka kinjengo tata nzambe tambula papa Joseph oya kuko nzoto ya kuko kinjengo azongeli tata nzambe salisa papa Sibo wele mubaka nitu yankaka kinjengo batu boyana na mutu nini na mutu boko alors tango evenema wana eleki papa aye na nzoto ya koko kinjengo nzoto ya koko kinjengo ye babongisi makambo akominyo mukolo wana pe papa mukatambulisaka papa a décidé alobi malgré olesaki kominyo na Lubumbashi me na ligi awa na kati ya nkamba parce que banganga nyonso tu baange nyonso tu baoyo nyonso tu bakenda basalelaka nzambe bazali awa yango il faut parce que kominyo oyo tozwaka wana biso tokanisaka mpe soki biso moko kaka bato tozwaka yango ti tozwaka kominyo wana na bawei bayaka wana kozwa bakominyo tozwa chance papa ayebisa biso makambo wana yango bomonaka mbala mosusu bato bazokoyeba na esika bazowuta te to esika bazokende te alors papa salisi kominyo nde ntango likambo wana eleki toye kokoma na le 5 décembre 1999 na le 5 décembre 1999 nini esalamaka papa ayebisi ngai nayebisa papa ke papa kokende na ngombe kisuka te okozalao pardon avant okende fo olaka ye papa pe ayebisinga ke o ngai mikolo nyonso tokana kende tobondela bongo na ye akolaka ndenge nini nakokende tepele asange olaka ye na ndenge tovandaka ti papa tovandi na ye awa tina baextra ere ekoki papa tindinga alobi aza watanga alobi papa aza place te endi kozwa ye na ye kobenga papa esika ye azalaka na ndenge tokotaka papa atindi ye azwa fungola esika ye abombaka yango parce que remise de prise ya fungola esalama depuis le 14 novembre 1996 oyo papa asala première remise de prise na papa azaza alors oyo sikoyo ya le 5 nde toke kuna na lungu le 5 décembre wana nayebi te soki tozalaka na souvenance ya date wana eza date oyo papa kisoloki le 6 akufaka na Afrique du Sud ezali date oyo tozalaka na Brazzaville na ye moko papa azali awa akendaka kunzulu alors ntango ate kunzulu nde kuna message elandaka ye ke papa azobengisa ye atikala kozwa nzoto ya papa kisoloki le 6 na aéroport ya nzili mpe komema yango awa na nkambo nde ndenge yango esalamaka alo date wana le 5 yango mpe tokotaka na mozole ntango tokoti na mozole tokomi kota na podium bango mibale batikali papa alobi na biso bokota na bafrere nde tokota na bafrere mpona bango babongisi makambo na bango nde mokolo papa alobaka na ye te ngai sangali natika biso ndata na yo te banda mokolo ya lelo ye nde tata na ngai mabota nyonso ekoya epai na yo ngai nakomi mwana yo nde tata kuna na lumbu nde tosali ndenge wana ntango basilisi nde ye moko papa abengi biso ezalaka na ngomba nini wana osala makambo wana ezalaka na ferere papa ferere ingeta papa nkote na ferere na ndenge tobimaka na mozole
toye papa pe akachaka sisute totanelaka tongo awa mais la vie na biso est continuée qui bamakambo mosusu oyo ya ba 2001 ye kobatisama mais wana tokolobela yango mokolo so tokozwa ntan soki tokozala toujours en vie nde na yango eloko ezalaki na biso ndenge nauti koloba te nga naye kofuta miongo na nga parce que naza tengo oculaire makambo wana eza famille na nga te mwaye na mimango na lwanda eza te il faut nalobela yango awa na nkamba mpo esalamela awa nkolo na yango mpe azali awa parce que mingi tolingalimaka mpe mingi tolobaka te papa ndenge azali awa batiaki ye biso nde tobongisaki mpo totia ye eza bato te babongisaki mpo batia ye donc likambo na bango bakanga yango wuta kala ndenge nini esalami na papa simoti mbangu ndenge nini esalami na papa dianginda ndenge nini ekosalama na ye mo soki omoni moto azokotosa ye papa te papa alori boye ye abongoli boye elingi koloba moto wana aza moto arevela sobi aza moto alingonga mosusu aza nsima ya papa te donc boyeba yango naza témoin oculaire na témoin yango okombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Kimbangisme oye, Nkamba oye, Bajene oye, na banza biso nyonso tolandi malamu. Papa Mfuma Longo, papa Diangenda Kuntima alobi na Lingala ndenge nini azwilaki Mukumba alobi malamu. Oyo ya papa Mfuma Mbanza papa Dialunga na Kiangani tolobakete Lingomba ya Kolo Yesu na ntoma na ye papa Simo Kimbangu eza boye donc ye moko eza Lingomba na ye tokotuna te ndenge nini akotelaki na esika wana eza boye c'est Lingomba na ye sika toyekoloba ndenge nini ye Kolo Yesu ndenge tolandi témoignage ya papa Nzinga alobi ete azongisi mosala epai ya tata na ye tolandi malamu donc nga na koloba nanga mingi te soki papa Diangenda na 1980 alobaki makambo nyonso wana ebonga wana ya Mvala Lulendo ye moko alobi ete soki mpenza yo eke nga naza koweli yango ke ngai ofana mikolo boni ye moko atuni nde ofana mikolo boni donc na yango nga na koloba nanga susu mingi te na banza tozwi likambo monene oyo mingi toyebaka te ndenge nini ezalaka na le 12 avril 1959 siko to comprendre papa Diangenda ye moko clairement alobeli yango oyo papa Simo Kimbangu Kiangani ngai te c'est vrai kaka likambo moko oyo papa Mfuma Mbanza ayebisaka ngai ntango kaka papa Mfuma Longo atiki biso mbala moko papa Mfuma Mbanza ayebisi ngai atuni ngai papa Joseph ateka koyebisa yo nini avant atika biso wana papa Mfuma Longo
papa fumamba za kotuna ngai papa yebisaka ngai natambola lisusu te nabimba lisusu te ngazalaka ntango nyonso pene na yo nga akanisi obosani yango esalaki ete banda kaka papa mfumu alonga atikaka biso ntango papa mfumu mbanza atuninga motuna wana donc nakomaki koloba ete protocole principal ya papa mfumu mbanza ti ayabi kotika biso eyali komona ngai donc nakomaki lokola esalamaka na papa mfumu mbanza na 1960 ntango nzota papa simo kimbangu eye atiki ngombe kintsuka libela aye kofanda na nkamba ti aye kotika biso ngai mpe ntango wana banda ntango wana naye kotika ngombe kintsuka libela nafandaki pembeni na papa mfumu mbanza ti ayaki kotika biso donc mingi ya kobakisa ezali te surtout likambo etali pouvoir spirituel ndenge mtuna kaka wana soki papa lyangenda aza te nani ndakoyingela ye oyo muta muntu nzinga makambo alobi ya consanguinité na révélation divine donc ezalaka matata na centre d'accueil kasi na makasi kaka na mabonde nde papa mfumu mbanza azoyebisa biso ke nkindu ngolo ye na bene lukala kaka ngolo muna bisambo ndenge papa nzinga alobeli yango mokolo wana ntango bato wana sambo bakendaki kofandisa papa mfumu mbanza donc de 10h jusqu'à 16h papa soki okorépondre te okobima te ngai natala boye menza kufwemiko ti papa Charles ntango ayinga bitala makambo eza kuna papa Charles asiliki kokuta nabingola bino oyo bala moko papa mfumu mbanza alobi papa Charles kufwemiko kuko kabalenda utimako okoka eloko moko te kasi papa ye koyebisa ngai papa mfumu mbanza ayebisi biso ke etumba oyo toye kobunda awa oyo entre ya afdel soki nga nazalaka te awa nde pasi makila nde etangi nango nde kofanda awa sikoyo fo nasilisa oyo lisusu eza na Brazzaville afandisi biso alobi bana na ngai soki bolimi kaka ete le 12 octobre ekuta biso awa oyo makila ekosopana na Brazzaville tokotangela yango na mitu na bino bana c'est vrai en tout cas toyokaka pasi na ndenge nini parce que na ntango wana mituka nyonso mpe ekufi kuna bato sete wana balobi ke bango mpe basalaki na kese ya mboka mboko mpe ekobima te mpona kobongisa mituka kino papa asambeli awa le 12 octobre soki asambeli asalisa ntinsani yango nde kobongisa mituka oyo akokende nango kala moko papa mfumu mbanza ayebisi nga luka bavolontaire oyo bakopesa biso mituka oyo bango tokokende nango na ndenge wana nde na ntango wana defin papa mbelelo oyo azalaka PDG ya ONATRA nde ye moto apesaka moyen kobongisa mituka nde ayaki kopropose eke papa olie mpe akende na motuka amekana na kokende na Dresine banda Kinshasa ti
namba zangu comme ça kuna namba zangu kota na mutuka ndi salama kandengwana tango tuyo koma le 10 presque le 11 wana le 12 tuye kosambela po papa Mfumambanda lobakete etumba oyo eza na mboka Brazzaville oyo ezalaki oyo papa Lisuba na bozongi ya papa président Denis Sassou Nguesso le 13 octobre yango wana papa ezalaki bongo papa na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre ya solo etumbe ezalaki na 93 papa etumbe ezalaki makasi na esika oyo tozalaki papa moyen bosoleve motu ezali te biso toyebaki te ete makambo ya ndenge wana ezalaki kosalema donc papa Sassou na ye Lisuba etumba donc bakartier ezalaki divisé okoki koleka na quartier mosusu te soki bamoni yo infiltré soki obotamaki papa azali momboshi mama azali moto oyo ya le sud balo infiltration donc basimbi yo babomi yo papa donc ezalaki ndenge wana na mboka Brazzaville me toyebaki te ete makambo minene mazalaki kobongisama awa na nkamba papa watu wanakishasa biso na 11 mois wana na papa Mfumambanda mukolo mosusu mukolo misato bamama bakoti naliyangani ya bamama kuna etumba zana bino makasi na Brazzaville papa Mfumambanda tangu abili banda 11h na libanda na sima ya shenuda fandi na ye papa toyebisa papa ngonga si eleki okota na ndako omela mwa mai papa otala biso kaka boye donc peut-être que papa siko tokomi 14h bamama balingi babanda liyangani na bango malamu okota omela mwa mai bongo kobima na liyangani papa otala biso kaka boye affaire tamanga wana na sima shiruda aba 15h totala obi euti na ngambo ya Brazza elekani na amphithéâtre wana ekoko kwela kokita na cimetière mingi bazala bayibili likambo wana ya solo papa comprendre lobika yi batu bakufie eloko wana ekota wana c'était en 97 wana ti lelo yebima te ebunga kaka ndenge wana bakonzi ya mboka ntango bayiki likombo wana baya batinda baspere oyo ya arme batala eloko wana ndeke na niveau nini ndenge elekaka wana fiu bato nyonso donc bamoni kaka gani kuna kasabubu nyonso epanzani ntango mpe eleki ka ndenge wana Mfumambanda alobika bo sisutelami ntango ngeli sosoli ayi sisutelami toenda kota papa ekambo ngai nalingi na ajouté nde ezalaki délégation olobaki wana papa ngai moto nazalaki en tête ya délégation wana ntango toye tomoni papa afandi atuni protocole azalaki na papa kayombo voilà tuna bango likambo nini biso tolobi makambo nyonso moyo mazali koleka na Brazzaville tolobi na papa Brazzaville eza divisé maintenant papa alobi na Kikongo alobi toyoka Kikongo bien te mais nasimbaki likambo kino lelo alobi donc Lisuba Kadia Mpemba aza kobunda na Sassou bon alobi na protocole na ye wana
loba na bango bajonga kaka lelo awa tolingaki olala wana ya lobi bajonga kaka lelo papa ekoma na kojonga délégation tozalaki divisé en deux bamosusu no tokokende na etumba te il faut tolala kaka awa nga aloye papa alobi il faut tojonga epe tozongaki tokomaki malamu nde kozokokasa na babwato papa yokotala na likolo ya mai papa obi wana ye na liboso na bino ekwei mana ye alobaki boye po boza kokende Brazzaville parce bamama batembe bamosusu otokende kungilu comme tozalaki na tala ngai bato tu oyo ya secteur ya longo kaka na paroisse ya tala ngai papa alobi boye po eza kokende Brazzaville loba na bamama bo baza kotia tembe moto oyo azali na motema makasi te adima akende mais boyo bati motema na nzambe bafanda kaka wana après chaque 5 minutes nga na kozala wana effectivement papa tomonaki ndenge bamilitaire bakoti na kati ya paroisse oyo tomoni basolde ya mokusa awo bayi basimbi ngai bamilitaire bazali te tofa efue bango paroisse nyonso mobimba bamoni te nde bakendaki donc makambo oyo ya guerre ezalaki bongo ezalaki mapata papa ndenge ezoloba merci yango nabanza mpona lelo mardi ya le 11 avril en 2023 toye koyoka ya minene oyo etali le 12 avril 1959 na ndenge ye moko papa liangenda alobeli yango soki alobaki ndenge wana mpona nini mingi bazalaki na dude eke papa liangenda ye te eza boye te ye te mutaza na ngwala lulendo sikoyo mpe soki tolobi mpona papa semoki maongiangani mingi kilo lelo tozolobake ye te yango biso tolobi ete ye kaka boye te bon mpona kosukisa tozali na ntinsani me ntinsani na biso ngonga esi ekei tokosalaka ndenge tosalaki na ntongo tokotia basani nyonso oyo obongisi otie po ete topesa maboko na ijiki na botongi Yelusalemi toyokani tosilisi bokombo tata mwana mpe molimo sana amen. Imbangisme oye! Bajene oye! Tomoni eto tomoni ete! Bankoko baloba walongwa ngangwe! Tobongisa maboko totonda malembisi ya nkolo okombo ya tata mwana pe tata molimo santo okombo ya tata ya mwana tata molimo santo ba protocole bote basani protocole bopasa basani nyonso mbongo $100, $50, $20, $10, 50 000 fois, 3 000 fois. On va la concevoir. Tellement
basani nyonso ezali na yango basani nyonso ezali ya biso basani ezali partout sani ya batata eza te sani ya bamama eza te sani nyonso ya biso leka tata leka mama ale toleka bamama toleka batata toleka ezali boye yaya bango babiki lokola tokomi ya periode ya bolingo sanza ya bolingo en tout cas merci toleka biso bonso kozanga te yaka koya 2000 francs, 50 000 francs. 10 dollars, 5 dollars, 20 dollars, batata tosopana penza ozala moto ya révélation divine te papa pasteur mwana moto batelaka ye na masese papa azalekisaki biso ntanda oyo ya mingi ezali ntanda ya bolingo nasaliki biso na mboka awa te babikolikisa tokuta yo ozalaki te ya nsima kuna nayebi badeli mpona mikolo osala boye bato bazala kokundama ndambo te abi bolingo yo ozaliwa moto soka koy bolingo eza moto ya nini voilà bamama totelema batete totelema bolingo révélation divine bato ya révélation divine bakotikala kaka tokutumba bolingo ezali na biso ya makasi toya bituma bizali te bolingo nde ezali na biso yanga kotiakele biso yanga mama bebanga te bamama boya bolingo eleki makasi bolingo nde eloko ya liboso na kati na biso na nsanza oyo ya mete de 25 mai totelema bamama totelema batata voilà sankuru ete kike kokuta wapi oyoki likambo ya bwana ezali na maboko ya tata kikokuta mosiyangani voilà nyonso mbongo tozali na banzambe tokobanga nini voilà oza na 5 000 oza na 10 000 oza na 20 $, 10 $, 50 $. nzambe amonaka bolingo nyonso toza kosalela ye ebimaka ye